Bonjour Bandeko Nanga Nyoso, mes frères, mes sœurs congolais. Tala, restez connectés, Kozapete, Oyobomoko Yamboka. Site Mibalete Karamoko. Libre des araki parfois arrangement. Il y a deux familles, yo banga famille na yo, au salaboy balbi non balaka ka mwana on école on est bien. Photo ya mobile ya fidélité zalaka ceux qui papa comme kokosa. Parfait. Et te babolingo o que non oui, il y a patience, il y a vérité, il y a transparence, il y a compréhension, mais vrai amour pour se comprendre. Mbote na bino brandi ya bomoko ya mboka lelo na émission na bino mesami kolanda ya libala ya lelo tozaka na émission na biso na moko ya ba invité na biso ya mukula lelo na kombo ya mwasi kitoko ya mupuse pe ya munene bino moko boye biso na bibongo na kisaka nani pe kombo na nani na kombo ya Mija Alua to sola muke na mwasi jo ezali infidélité dans les mariages entre femme et l'homme. Nana Magango na kata libala yango zana Mija pembe nangai to l'équipe na ye. Bonjour Mija. Bonjour. Merci moi ça mwindu. Merci beaucoup. Bon, infidélité. N'invité infidélité. Mon bali déjà soit bali moi si. Moi sous un endroit sous ya ko déconnecter. Parce que yom to bibi simbongote. Mon bali nda bali donc comme na ba ordre mon bali. Infidélité, tu ne vas pas la mobile. Ah, mobile est dans la Bible. Mobile est année à ton d'anaïté. À au Mukara en sous-mais, c'est-à-dire à moi si nous bonga, au bongisa, comportement dans l'andako. Oui, bah pour la nini, mobile nanga, comme infidèle à travers nga. Et à me sous, je la kema à mon côté. Et me sous, aurait passé la pantalon, et à me sous, au cas que manga la mabé, yebisanga. Donc Mija Alua est encouragé na ye mibali l'infidélité. Pour lui que non depuis la Bible et balo nango que non, il base toujours infidèle. Infidèle faut y parce que yo so mobile comme infidèle na ndako. Pour e bani ki mbala tona est-ce que ba ki infidèle. Mobile muso banga mwasi na ye akosa buzoba ko mwasi na ko yeba teke. Mobile sa buzoba. Est-ce que c'est comme que mobile à l'action na misu na ko sa buzoba. C'est comme Mija lokola mobile nda balai mwasi. Ndé mobile a droit à l'infidélité dans les mariages. Attends donc au salir au lit conjugal na bango, c'est ça non? C'est ça droit au salir ti. Mais yo maman de yeba ndo bongisa. Mija eza basi muso balobaki ke non. Asala nyonso asa poli alinga babokilo alambara bien na mbeta sala bien balukara 3 fois 4 fois alobara bien arepasaka même mobali nezo tromper kaka ndinga mibali à côté infidèle à comme infidèle à mobali et puis moi si musumba n'est pas un beau garçon le quoi je reste ba alobara bien alatara bien asa mamba bien mais moi si wana na libanda zo tromper kaka mobali nae. Imaginez yo moi si babali yo ndaka libala mais sur libanda aux autres on bala est-ce que ça les maka maman pour ça les années et comme les heures au salamati eh au monde nous avons marie bitumbeza na kata libala yo maman il faut za makasi na priya makasi au tema pona okanga kuna yo so pesika ramu elo comme so trika moi ndila mo boya yo nyonso et bébé bozana bana okene divorce yebsanga divorce pour bana wana zala makasi kanga mobali atomoni ke degré ya bitumba ngwa ndenge nini kanga mobali yoko lembate mais je la fois passer ngana tsoko ke non moi si alukami ko sambela soki likamboeli na ndaku na bango mais babu na biso ke soki tomoni to comme plus dans fidélité quand na le la fois passée na mituna na yo Mija Alua babaki na soki non na babaki na yo eza parce que biso basi tozo yeba cause un problème de concurrence dans la vie sociale na biso. Et ça peut moko élément le balobi que oui, ce qui basse bazo tromper plus. Na ndara mabala ça pour ba komi concurrence entre baninga babalana. Est-ce que ça m'a solo? Ya mais na invité quand ndé dans linga na bali bona côté na ndako libala.
pour la moni Mars atambola na RAV4 atambola sur la voiture ande ni nyangwana na koma fidèle pour Mars atambola na RAV4 te mutamta sana étape na ye même sur le lot mwana na RAV4 même sur le lot mwana mutu releki parce que là on y est na ko linga mobile wana libanda pour la voiture to pour la nini pour la chaussure parce que mobile wa lingi moi cinéma 10 francs azwaka chaque fin du mois pesa kana mama somba li puta mama somba chaussée pour moi c'est ngala siko yebisanga na okende ko luka mobile libanda likambuni. L'homme est toujours infidèle, femme est toujours fidèle. Ainsi dit la Bible, de Yorobi qui non banda qui les banda nango, baba qui mbaza kana infidèle. Le col mbaza infidèle, les poussi mobile na qui infidèle mobile, azu même ba voisine, azu même basi ya quartier, atiki même moi si na yanda ku wazo souffrir, pose la fille muka mukie appartement ya cher ko le kanda ko ya fouter la camise à loi. Il faut yeba kwa ni mobile na kuna niveau tia sur la fille wana nda appartement fouté il faut koyeba Marcia omoni biso ba jeune fille toza suna tante omoni ka ndena isaka o obando ata mini libanda so koti na ndaku wana donc soka kende musako te kona kizoba zoba puto kizoba zoba bunda kaka mama beauté wana ozaki na ki jeune fille kota na tina ndaku il faut yeba pona nini atiki nga kwa kozwa fille wana azole appartement kwa ni mituna no ba question wana na giba le il faut dialogue ezala dialogue il faut ezala bovandi bobite papa to solo la nani elo miezo marché te yebisa ngesika ni na beta ki mabenga bongisa mi jabasi ba leli balobi ke non bango ba même kango na mariage c'était infidélité mais papa moko moko lobi ke non maman so na bina kosa nzambe kopine nga bazaka mabe na mariage za mibali biso mibali abi pourquoi biso mibali parce que biso mibali tout le monde va penser na biso si la raté mais or que pasteur moko pataki pemela abi ke non marambutu wana eza motema leti ndaka mutu akende kopona akende kosepela siko le quoi de ceux qui déjà yo n'habité so kaza monsieur nani à point déjà mi jaloux ndaka libala po mi za moi un peu occupé mboke ozika te moko zinanga Patrick mboke ezika te donc ezaka bongo mboke ezika nango te mija base kalami te ba mona ngene kana mboka kalami kiti. Ok, bientôt là, tu as sabino mise à l'eau, on a ta voile. Moi, ça me pousse à beauté, à pembene, kozala. Donc, continue à dire que non, bah on va me mettre infidélité. À Mimi, en comment, à Monica, que non, moi, c'est un gars zawana. Tu sais, moi, si on a libala comme rappel, à moko fatigué. Pourquoi fatigué? Parce que elle travaille la nuit au lit. Elle travaille dans le quoi qui peut bana le temps là chaque jour mon peu bana beta ne karato tika puis beaucoup ça au lit chaque jour wana mon peu beaucoup beta ta une semaine puis basimba kaoté quand maman me marque fidélité lorsque la femme me répond que non papa je suis fatiguée je suis fatiguée chérie donc je suis fatiguée mbala bino tu dois pas être fatigué, il faut ça ragner ça là. Mon papa, je ne peux pas l'entendre, il faut ça là. Jamais que vous fatigué, maman. Mais à ce moment non alembi na mbetu alembi tu sais déjà calculer temps na oui déjà que temps on soit bilamba samedi on soit bilamba pour et permettre yo côté msou lemba te côté aka ko lemba te mais j'attends sungana bandeko baza un problème on ma balle na bango o baza que mo balle na zo tromper comme il respire moi ça tromper comme il respire tout comment ils ont raison ni vraiment ils ont mis ma bango ba comme na niveau wana que moi c'est mon balle ne tike mais j'alinga bala kala mingi te non veut dire que l'homme en question bisika zali so pena yete te ebite akoya to yambaye moi ndane to yambaye kaka donc abali na libala nanda kuna ye mobali na ye na peta munene na musapi ya suma peta munene na musapi ate ali omuni mija na kwa bomo na liputa alandi garçon mo boye à faire un phénomène voilà nana garçon ni garçon mo po na éviter pour anamba corpulence il parle bien anasula bien olinga basu kinae tam soupé bikaka pour les mères pour les peu donc on a déjà coquille ça va gounanga non ko ba jamais na gounanga te déjà ton lobby qui est pour les mères pour les peu donc ceux déjà na ndimi bon on a vendu déjà bon on a ke bon
asa je bakuna siko libanda na koluka nini sanga neti mama Pauline na boss momo bavanda est-ce que mama Pauline ko vanda nani akoya bete ina lisura na vandi ka boy sa mama Pauline na moni moi buchu mo libanda ça ko beto tamba tête Maman Pauline na vanda na et que maman Pauline a exemplaire ya basi ya poto na moni na zoe ka marraine et ça des biso ba jeune fille to lingi donc il faut to na éviter na ko lo bande nini tozo bala poka moni voilà na part na nga na moni que no ba jeune fille mais bien flété pourquoi mais bien parce que Comme madame Mina, depuis Nabali, na sali déjà une année, na vivre un peu na difficulté. Koto ya mobali, comment je peux dire? Koto ya mobali infidélité zalaka, ceux qui papa comme kokosa, papa ceux qui a commis ko tromper, toye ba ngona ba acte ndetse na ba elo musu na ba téléphone, akokoma kobomba ba téléphone na ye otala raté. En plus, ce qui est avant, à outil musala, na air par exemple 16 heures, à comme on a retard, na ba geste wana rosala nde na oyeba ke non infidélité et comme na libala na. Là, so na lobby kaza infidélité te na kosa, azan infidélité, poza mutu. Basi ceux qui ba comme infidèle, premièrement, eza mobali mutapusa moi ça comme infidèle. Dans na 100% eza vraiment na au coût à 80% moi c'est infidèle à cause ya mobile yazo sale acte mobo yango yepe pousser akende libanda. Moi si musu je peux dire babali saki na mobali o ya linga kité yango e pousser yango ezo pousser ya zonga derrière mobali oyo ezaki ya choix na e la plupart infidélité mususu dans les cas na yo ka expérience baloba eza na bongo que moi ça bali na choix na été ou bien moi ça komi ko zongi sa revanche ya mobali ndeti mobali az infidélité ye pa linga sala lo akokana na mobali na ye. Point de vue économique, du point de vue social, hein, du point de vue bozui. Omoni na tango na biso libele zalaki parfois arrangement. Il y a deux familles, yo ko banga famille na yo, osala boye balbi non balaka ka mwana on école wana za bien o mipesi. Ou alors bino mi balé bokutani, botali ba tentation ezalaki mingi te siko mabale komi tentation ebele. Mwana mwasi bozui ezalité alingi yo lelo lobby atali oza susu na musala te oza na bozuite a changer na ye carrément ba mususu atali mobali yango bon azana ba look te ndenge bokomi na lera lelo ba look te aboyika pona ba look ba infidélité et comme na vezana ba aspect belé vraiment na ko définir mais comme na ba aspect belé surtout pona ba jeune lelo eza mawa trop pona mona mariage et tenir 10 ans 15 ans ba 20 ans loko la biso et comme rare ya wana osenga na ba jeune mingi ata bozui ko se référer na ba mikolo ko solola na ba mikolo c'est mieux parce que sozo solola na ba mikolo ozo tuna expérience na bango yo poko zo expérience wana mais siko nde l'outil pauvreté des hommes mama kama oza mwana mwa suzana mwa biso basi na biso na sombele pièces kimundi ndenge to benga kimundi nazili susu to sanza mibale na sombele kimbuni me ya lelo mwana mwasi amoni albite nalinga ndenge Emily soko nene soko Audrey ya lati nalinga kandenge wana nalingi bijou ya boye eleki pafa ko dépasser ba moyen ya mobile siko mwasi osala ndenge nini dans l'entretemps ba prédateur pe bazalaka bato ya bazui ata baza ba kolo ba nini balingi pe bilenge lera opesa yo $1000 mobile no asimba na $1000 te ba biloko nyonso azalaka ezaka ba geste okima biso pe ba misusu ba mikolo bazwa mbongo bazo bebisa mabala tuzo bebisa bana ndeko nanga tuzo bebisa bana kene na bekol il y a des filles vous verrez et pendant les heures de sortie vous verrez oso lingo mona makambo ebele boko mona makambo ebele tuzo bebisa bana omona mutu moka na voiture azwa mwana batu mwana zana ba 20 ans 15 ans à promettre na sombelo jeep na osalo boye tout koso et puis bana basi il era kotala et ça sous comparaison
lolendo wana comparaison ezoboma mboka bozwi eza moke. Jeune Felinga zana kabelo kana la belle autre fois alingi abima bena mariage na ye amonte mobali na mbongo salango te yango falinga mobali modibanda sikoyo comme conseil na baninga basi eza bien te comme je l'ai le meilleur pour le pire eza nini eza mbaza mbongo te on va nous qui jeune fille moi c'est tout ça rentre sur la jeune fille mais qui jeune fille qui célibat bashida obimela batu nyonso ndenge na ndenge bisangai bashida obete 12 na prière le baki te nzamba pesa ngal banda pesa ngal masa yo senza babiso libanda yo ozwa babena ina jigolo libanda non mi jande tingai kando bakami te no bala kamingi te kamingi te no bala so na bana mbani nanga na ebiti ata ko sala ne bien te nga Marcia no vanda no te que papa moni yo no zabo koto yo o sala bien te tala bota beta sikoyo na bande ko ambiso mi bali mi ja obo me ma fidélité en mariage siko to ingo te ba pana bango cause za ni nyebisa biso est-ce que ça pour moi si na ye aibo azo qui peut bien te ce qui moi ça qui peut bien te il faut envers moi si que maman tala o sala bien te o lo ba bien te mikolo se comporter bien te pour muto lingi muninga asungara muninga ezate que pour muto sala bien te lo tika muninga na maman muninga ko fa ya yembe kana buto sama be buto ngape na za na mbete na sufi na ba kana ninga ko mingi koto kende simba te tout mécano ko invité on mi baliko so banzo comprendre mi balo bobela baner o sa AVC so bien comprendre mi bali obela AVC bandi bon banzo étudier mi bali boyo ya o sa AVC et ça que moi si anda moi si malam mama ko lemba te ma bolongo kana se so ba ye kaka servir quand ndongo servaka ye elamba na ye ta place ezalaka ava bimo ponela ki déjà yo salaka na habite ce mobile moi ma bedeni le baki a sali 3 jours à l'année bande te donc on no saleka bolam voilà tina niveau penza que non homme marié atiki mbetu na ye oyo ba sala ba serment na église na ba komi atiki ngo pola na mbetu mo hotel oyo beta mutala la kuna te pour un sentiment mo bien moi mo bien mukie ate ya mukolo kaso na bali la mbali na ngam osanga mamba bongo zana personne ya baba sona obozo maman parce que bazé belé conseil ninga no pesa bango est-ce que ça nini jamais ngana otindo bomani bala jamais ngana otindo bomani bala jamais na ba no répondre mabe maman et le l'équipe prière ezati na mona ba couple mususuko et yinda tala masi ngana mona ku maman mo boye abota bana 4 bana 4 on pas bota bango normal te ces années parce que la place moko mobala tika yake no bala filmo kwa mbongo parce que mobala na côté na musala maman wana lemba kite mobala ça 3 jours à la raté maman na la même soit nzana bana ye mais mobala soit tamboli ba bisika non oza mwasi te oza mwasi so no ebiso mobala atala ba bien fait sur moi so na biso na minute comment lokola moi ça na comment lokola saki na ye ake pota ke na mwasi wana pour nini patience futa ka maman moni patience e futa vanda omoni so obimi otike bon place yo vanda kaka wana nga banga obimi donc par la mise à nga ba que non bande ko ba so mbela zo tromper bango baza toujours patiente baza toujours na lo sambo ba ata lo kon ba que non ba lo ko choisi pas bana ça pas pour na ye bazi ba ka banda mais mise na tinga na rogaté maman koka ngo déjà mais tinga penza nga yo ye ba ka nga na ko kana te il faut bisiko za ba nga nga muta kufa misa nga na rogaté pour ne tinga biso ki na bali na tiki tala kando za kababi bon ofandika bomi chakanda za pour mi ça va bio mi ça tindele mobala pasteur imaginez mobala pasteur yeba mobala opa pasteur ya pamba pamba total msu mobala wa pasteur botali bi mobala zawa parce que tala pe ba ser en église tala pe ba visite église osani attention
Mais si il est vraiment un homme de qui sert Dieu en vérité. Non. Homme de Dieu, a respecté Nzambe. Il marche selon la parole de Dieu. Au moins, il y a un ponanga, na moni que non mija, il y a un bal na biswa lelo. Et ça parce que bazoye ba par Nzambe te. C'est quoi par Nzambe? Bazan ko bang Nzambe te. Na basi na mi bal to bang Nzambe te. Soto bangi Nzambe. Po bang Nzambe, bibo biso que no linga muninga ko muninga ka. Zo so muninga, no mizoration na yemo. Alobi mais mobali linga moi si na ye. Parce que c'est pas pour rien que moi ça na mobali. Otika ba parents ça sanga na moi si mija. Pour aza olinga ya za aide sambe na yo. Ezate que non moi ça comme esclave na yo andako. Tala degré otiki moi si na yo andako. Oko bala. Est-ce que moi si on a vraiment yebisa ngai na yebite que aza moi si nini? Otiki bongo ce que ça peut moi so akakanga motema te mija na yesu que maman otika libala. Conseil après ça te ngai na lobakaka libala lo mso za te nzambe bi problème sous to za ndeni to ko to na mabale za nini libaka na kisheri no to banda to lingi fu ya téléphone de quoi li kamonsu na benga ki no benga yo c'est qui téléphone tu parles avec qui so no bela AVCT ko na no téléphone batenga moni meilleure solution za ngo wana so moni ko occupé téléphone a été na moni za l'esposo do kumba téléphone ya yoka kuna benga ko mon chéri kuna moni ma brunette kuna moni mon poupée c'est ça so moni lo ka bongo ça AVCT baninga ba bi que non ceux qui peuvent me comme bongo parce que ba na ba sur Facebook na WhatsApp au monde na mobali moi so si mettre na mon compo que moi so simbae ako ma sali chou sali b et puis b comment dire ba bébé mi balé pour ça me dire que bibiche bébé bc donc bébé chéri c'est qui c'est bibiche tala le même bal infidélité Facebook mbala habiter la fille c'est qui a sa photo na profil mbala profil moi sa profil que moi sinandako et une infidélité bachona profil te motema yanga ko zwana tena ngayo la profil ta biso basi to ba ndoki na ko tona profil moi na mami kiso ba tulinga na bi grand frère na ngai motema nde faut linga mutu ya profil to nini te to bébé na téléphone te motema ya donc ensemble nous to lobeza mama motema nde mi jalobi motema lo musu exacte na basa mabala na okike masa balobi na biso donc c'est mission mabala moi si toi ka basi voilà est-ce que tu lobi to muso lobi nini yango to bala te pour to c'est mission mabala to bala te pour ani pour ya bala simbeki habité on a azu clé ma bala kanyango a clôturer ma bala asime qui c'est to bala biso déjà tous formation ba ko na biso oui biso ba ko na so te biso déjà ndeni ozana bala ndeni moi si fois zala ngai donc on sona mulu makambo so nazo pas grande tena katika budi grande tena za fin grande tena so azo servir mobalo qui na posa azana besuna mikie chaka na mesa so azo lia na mbali na ye aolo bole mikuwa abete solo le ba mi bali voilà vraiment eto que nous qui peut mise na basa libanda mboka bande ko basi ndenge mabeto bande na bino basi bosi kate pour ça conseil autopesa pour na mabala na biki mamelize monje pesa zaiki pour na sfera beti moto na bino marché on a évité mija bon nga basa biso nini vraiment pour na biso to bala moya fia ya vraiment basa poto na évité on a mis tout na ngapi so na mi poto na comme maman mais je sais que moi je me dis basa poto bosa basi le quoi basi nyonso donc poto ça peut-être moi nzamba ça la grâce bokenda ko vanda paradis te beau paradis zali paradis et elle a goût moko moi ça telle comme moi si atoke poto ozaka mobali mutabala abala kiyo ata mobali na bali ote ata mobali ya to vanda atu to vanda na éviter soumission boboka soumission bonga bana ko bonga musala mami 500 euros mami 700 euros basi la valate mbala mobali na kincha soza ki chérie na WhatsApp na Facebook okoma na poto o changer bizaleli yo pe moi si le rokenda liboso mobali bengisi mobali mbala ya koma instrument to so la pe bien to so la bien bande ko basi to so en kibo moi si to ça ba africaine
toza peau noire toza na babenga yango nini na biso benga yango nini tribune soza nini non toza na neti ya bantu ya biso peneza ke non mwasi alambela mobali biso mwasi nda repasela mobali abongisa mbetu mobali na biso oui ete ko bikeno ngai te il faut tout comme musala je suis fatigué non ata ko musala mbongo lesa ndaku maman il faut tika kaka moi si atoko motika mbongo atomotima na 5 mbongo bala lekwe belé ozaka ka moi il faut tika la mbongo eza mamboke boy bake la plupart même belle na bino ne na poto ndo te ba stress na kini a vacances aluka mtumo bazawa po so ba akutena mlonga neti natangi na kombote asongole makolo afini mai asisole acheli dessert on laisse les kir laisse la elini tishkato asele le lemo yuna veiller et puis yokuna insolente arrogante opata mbali ba ordre nous avons na classité pour nous termes sala non lambaté pour nous ça qui boebo no benga mbila mo mbata sala bien na bolingo ti mo mbata ndinga mabete penza na ibisi na Richi Jordan na ndinga mabete wa to na suka émission na suka émission de kisi to balite mais to bala kamingite to bala kamingite to bala kamingite to bala kamingite mais on faut to benga na Sandra Kunani tatana cruise aya awa ay bramuni ezandenga mibalie atazana mwasine ya pembe. Voilà, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Et là qui pose infidélité dans les mariages, infidélité dans les mariages entre Mibali na Bassi na habité c'est émission et c'est ce qui plaisir na Richi Jordan depuis Rosny na suivi en France. Donc émission c'est le plaisir à mon boss. À mon boss Patrick Momo lesquels n'habite c'est plus qui venait Élysée Mondé. Maman Élysée Mondé, Bibi Chiliké parce que notre plaisir d'émission. Voilà mi jaloux quelqu'un beauté mot de la fin yo et puis n'habite que bambo te zanga ate surtout na epa mutu ana tozi la kamita ya mariage. Merci na bino no sobola ne biso ta biso ya bomo kwa mboka merci na mama Pauline Momo Patrick Momo mo boss save yango. Rami Junias Ramazani bambote na yo wana za bilo moto bimisa pa mbate sino ki to boîte ke donc kwa mkaka afima tombo bambote na yo Pati Momo aux États-Unis, Pati Momo, Eric Momo, ma bande à venir Yangoyo. Joyeux anniversaire à ma copine Merveille Tsingi, ma privée. Attends la photo de Okuta Nakaka, ma copine a gagné son famille dans la mobile, Kati Kabundi, Marthe Kabundi. Oh, on a Kokani Jili Kabundi, papa n'a Francky Batoumi, maman n'a. Merci na Marcia, moi ça Mwindu. Oboyi, osa mukinoto kutani balasima. Mikolo obolemba biso bo ba émission mo ezoya. Boza makasi. Bye bye. Voilà, merci beaucoup. Banza moko ya mboka ezaki mission na bino motara mingi ya mabala to lopona mabala ya na pesi mbote na ngai na boss na ngai ngami ko benga ye Patrick Momo mon boss. Na pesi mbote na mama na yeba na pesi mbote na Pati Momo ndeko Eric Momo mbote bele fe mo bima na pesi mbote na bana tout. Ya bo moko ya mboka ponga pesa na mbote na bana tout moko ya mboka Thomas Peniel. Elle disait un mot belé na una pesi mbote. Donc en tout cas me besego kapanga na pesi Mokonzi Bruno Ndombe pour on va dire Bruno Ndombe pour ses intimes maestro na pesi mbote na ngai na monde dedans je reste iba depuis Montréal na pesi mbote na nga na Patrick Kayembe depuis Londres na pesi mbote belé na Liège. Manus de Sunda le banquier solo basola yo ebika ndenge zalaka solo basolo la yo na pesi mbote na ngai vraiment Jordette qu'il a depuis Suède Chantilo va la vraie notre na pesi mbote na mon pasteur tout cinq à ma famille maman ndoi maman tete Béatrice abota mwaka Béatrice ngai yo na boso na bino na pesi mbote na ngai na duche kapanga ours blanc malgré oyebi
oyebi kaka ndenge ezala o Marcia tokobongisa poza mosala voilà bambote ebele na cameraman na biso ya mundu pe ya kitoko papa kata pesa kombo na yo na pesi mbote na notre cameraman ya mundu pe ya boga tio fudima ou na pesi bambote ebele en tout cas le notre kitoko na elongo ta musaki biso bien na pesi bambote na ngai ya ma copine personnelle Raisa Keva na pesi mbote na muninga na nga tous les temps mija alua ayep na muninga tout le temps pesi mbote na Meliora Banza babi mikolo eza na ngo biso te mija soko siliki na nde nzambe po abi osaka ne to kana ki yangwana na pesi mbote na président je respire Biongo, je respire. Elsa Ramazani, Mambote, Yango, Dorcas Ramazani, famille Ramazani, Mobimba, la Pesibino, Bambote, Bagro, Bijou, Tokutani, Malasi. Voilà là, Tokutani, na numéro Sima, tu reçois sous émission, créé émission Oyo, Tokutani, on a invité, tu le sous Yango, à suivre et bye bye. Donc, bye bye, à suivre. Oyo bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka oyo. Bomoko ya mboka. 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 Kitoko. Bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka. Elenkano. Papopi, motoki bala lobi, botalaka bomoko ya mboka, merci.